o alataka mbata jeans kotoaka na 3 photo na internet eski mbangu ya coupe na ya liputa na ya mbata jeans me bilongi na bango to ekokana te ndete nga na nunga nde na comprendre na bi na internet toaka na 3 photo ya Simon Kimbangu moko alata liputa moko alata coupe moko alata mbata jeans bomosa prison eza ba parisien o abandoko bimela bato nyonso na bakwe nyonso bando bimela bato fumuma a séparata na ba place ebele na za mpenza kokota na makambo fulumba te mpona yebi yango mingi te na okaka mwa moke ba parisien na ye abando bimela na ba façon ebele yebi te Bapara nani Google. Bonsoir Google, Bapara nani. Ah ouais. Azalaki na entre Niemo pe basaka na Paul na lobi ndemo basaka pe na Paul po amide bazaki bongo ba Rome bakanga Paul na Rome malbui aza grec bilomo bo bazongisa ye na Rome nde mtu aza décision na ye ba bilomo ya bongo Google limbisa Google nga na intervenir muke Google loko lobi de ada yo kango Kimbangu abota te azai pe na mwasi te me ba confia ke mwasi ya noko na ye o ya bala me na yebi te loko wana na yo kango me na ko confirmer te bolimbisa nga bandeko mbote na biso encore une fois ngai masolo oyo na obeta yango penza lokola témoin. Parce que moi, j'ai vécu avec mon grand-père qui était ami de Simon Kimbangu. Déjà sans fanatisme, donc Nazo Lobango étant que Congolais de Konabino,
J'ai beaucoup de preuves sur ça. 1930, c'est ça Kalamingite. Parce que Koko Nanga a koufi en 1980. Azalaki ami ya Kimbangu. Avandi bamoko ya nzete ya bambu. Ndenge balobaka Kimbangu asalaki catéchisme ya ba protestant. Donc moi j'ai toutes les preuves parce que Til et l'autre garda ba bien ya Koko na biso. Oyo eza très proche à Kimbangu. On a quelques biloko oyo eza qui faisaient ensemble amitié na bango. Donc nga Google. Au fait, origine ya Kimbangu, c'est toute une histoire où batu babete la biso. Mais nga esika na ko intervenir kaka à partir ya âge oyo bakutani na Koko Nanga. Là je peux dire ndenge lelo na koto ya kao Google malgré na internet mais nazomona photo na yo, ozomona photo nanga. Oyo qui voit nanga mukoto kutana bien, c'est la même voix que j'entends par les réseaux. Donc Koko Nanga c'était un ami. Quand je dis ami, donc bavandi boye, Kimbangu avandi na gauche et avandi na droite. Il a beaucoup vécu des choses. Mais pour votre information, hein, poto biaisé histoire, il n'a jamais été kimbanguiste. Kimbanguiste dans le sens de l'église kimbanguiste. Parce qu'à Koufina 80, je précise, Nabao Baolanda Biso très bien. Donc, bah, info n'a coupé ça. Mais Kimbangu passe à l'église, papa est raison. Non, ouais, regarde, en fait, na lobi yango nabi, moi je ne dis que la vérité. Oyo na yebi, oyo eza bongo. Donc, Koko Nanga n'a jamais été kimbanguiste à l'église. Mais il nous a raconté, moi personnellement, j'étais très attaché à Koko Nanga, na ba valeur na ndenga zalaki, parce qu'il fut parmi ba Congo et Liboso qui ont été instruits. Donc, mon grand-père savait écrire et lire, et ayebaki ko beta machine à dactylo, donc bao ba yebi. Donc, ba premier kalaka, ya bato mwindo o ba mindele batangisaki, mon grand-père fait partie à Batouane. Donc, histoire on a intervenir pour être rapide. Google, Kimbangu a eu une femme, Kimbangu a bota. Moninga, donc je te parle na kombo ya Koko Nanga, là où il est, je pense qu'il m'assiste. Il a été avec Kimbangu, amona mwasa Kimbangu, maman Nanga, qui est sa fille, bakenda Espagne à mwasa Kimbangu, donc ba vanda, ba monana. Ça, c'est une information sûre. Donc, Koko Nanga a assisté Kimbangu jusqu'à ce que Bakangiye, Akei, Koko Nanga, Bakangi, Bango, Bakomi, Nambanzango, ils ont été libérés. Batikali na Congo central, Atikali Kosala Bafer Naye, mon grand-père était un peu riche aussi, on peut dire ça à l'époque. Aeko Kishasa, Asombi Bandako, Asali Commerce, Ti Akufinaye. Donc vraiment, pour Nabiso, hein, donc moi je vous donne mon information qui est très vérifiable par mes parents. Oyo Baza Bana ya Tatawana qui a été avec Simon Kimbangu. J'ai des preuves, hein. Il est belé qui n'ont rien à voir. Bawana kaka nde bana nae. Là j'ai dit au nom de mon grand-père. Parce que Bango na Kishasa. Merci papa. Google, fais ça mention s'il te plaît. Bon, là on a Mati, quand on est solo là. On a une des communes où on a qui aza lokele nga mère na ngaza topoke village ya ba mère na nga kuma nango ya nongi père na nga aza musingombe village ya ba père na biso kuma nango botongo ba bato atimanti nga la tanga na internet ya Gombe Matadi siko yo pardon excusez-moi parce que je parlais vite limbisanga na biyo. Les histoires, Koko na yo, à Betela yo. On appelle ça parmi ba Koko, o baza ba Koko le plus prestigieux à Besingombe. Koko nanga comme on a un timba makito. Koko nanga otambo na masse de 1000 na village. Na village na biso courant zalaki. Village na il y avait biso botongo. Eza banda kuneti na poto. Koko na biso alaki parmi ba Besingombe le plus riche, il lelo. Comme on a un makito. Vous comprenez? Dans les solos, oyo betine ba yebisio oyebi na village na biso. Ezana ba père mo batambola na Simon Kimbangu. Ndenge zaka moneti wenge tango wera wenge Panzani Adolphe pasali ya ye nini. Ezana père moko na village na biso basala pe église moko ya vert blanc. Mais
Leur église, ça n'a pas donné ses enfants, hein, c'est pas lui, ses enfants ont essayé aussi basala nenge ba qui sur lequel basala nenge ba yalungana. Omoni histoire au père nanga ba koko na ba yebisa ye. Même pas papa na ba koko na ba betela eli solo. Ce monsieur n'a jamais eu des enfants. Déjà pas couteau le origine, il a jamais eu des enfants. Nga komona nganti mati ya fukiao. Père nanga za musingombe. Village na biso comme nango botongo. Toi bato timanti kota père nanga mère nanga aza muswahili ya Kisangani aza topoke. Biso na village na biso tozara na deux montagnes mongo boye bokomi mbamo mbanzango makolo. Nga tanga na internat Gombe Matadi. Moni masolo ozobeta. Eza lokola nde tomona masolo ya Jésus. So oke nango pa ba juif Israël o bobona so ba basaka na Israël. Ndeko yo tosuka nanu kaka na makambo na biso tokende nanu na ba Jésus te na ba Israël nga nalingi nazwaka motion moko pour te dire c'est là où motion sengaki te c'est là où motion soko okei pa bato bayebisa biso baza bandeko ya Yesu soko otuni bango Yesu bakoyebisa o te ndenge yo bayebisa koli Yesu. Parce que histoire ya kimbango balati yango epa babesingombe. Babesingombe baza bakolo makambo wana bakoye biso makambo tu. Vous comprenez? Donc biso na village na biso. Na village ya ba père na biso na botongo. Hein? Ceux qui obio kenenkamba et ça c'est sa proximité hein, c'est dans les 3 heures à Makolo. Papa, oui, 3 heures Makolo ba mboka na ba montagne ba nini papa, on peut s'expliquer belé na quoi c'est le monde. Surtout tel bien dans l'histoire bien. Ba prophète nyoso batanga ba komo na mona ba Bible nyoso. Au mona ka ba botate. Ba rana banate, ba sala religion te, ba zanga boyeboy. So tali bien. O aza musulman so ebisinga makambo o elekaka ya prophète Mohammed a ebisayo. Histoire ba grec romain na ba grec ba créa ba personnage na ba bangba parmi ba personnage ba sala na mokili po ba attribuer bango na chaque coin mokili ba attribuer ki bango côté oyo ba che oya mali wana a existé ba kasalo existe prophète wana la riche wana existe même na États-Unis après ba zakana simo kimbangu na bango siège na eza Papa, poto se perturbe te ndeko nanga to compléter moko ngana ina pesa yo na pesi yo kombo ndeko oza likolo na pesi yo kombo ndeko RM na pesi yo kombo ngana pesa ngana pesa ki lusansu te ngai limbisa ndeko actu yo pesi lusansu na autant pour moi na pesa lusansu te kombo na ye simba makasi ngana pesa yo kombo akoko nanga nga pe na pesa kombo akoko nanga donc eza lusansu donc kobanga bisaza aza premier musingombe aotambola na village na botongo na papa wana eza nango problème te omoni oyo siko ekomi ki congolais omoni ki congolais papa na bino koko na bino azali tango ezalaki 1960 kimbango abotami kan yango wana kimbango abotami kan kimbango akufi kan Papa l'église Kimbangise mbongo ya famille na biso. Mela mai, papa tu mela nano mai. Oza en face à historien. Historien. Oye koli makambo bato eza famille na yo te ngana zo biso koko nanga. Komo na intime. Google ramoni papa ti ane na problème nyongo ya koko na bango Kimbangise fe futango. Voilà, donc ngana lobela sur Kimbangu et témoignage à grand-père nanga sans pour autant na sala qui congolais parce que moni ki lelo eza nga muta liboso na sala ki boye ngai non comparaison exacte moi mon grand-père n'était pas le premier riche du Congo central
mais il s'appelait Alexandre Diakiese. Donc oyo nyonso aza na contre ya Ntimanti ayebi banani oyo ba Belge batangisaki kokoma, banani ba Belge balakisaki machine à dactylo, banani ba Belge balakisaki menuiserie, banani ba Belge balakisaki ainsi de suite. Donc mon grand-père est né en 1800 et des poussières. Parce que ceux qui même na ABC binonde ti balobaka o 1887 na okosa. Parce que lui-même RM pardon deko. Ngai naza ko ba mama na nga baza balokele ne na lobaki awa. oui. Mais loko na nga akufi na 94 tant que pasteur ya bangiste 1887. ezaka nde mo moto abotem na 1997 na 2000 balimbisanga na ya yanga ningi na lobi soki olobi eloko fozala précis nga na oloba boye année précise ya naissance ya koko na nga soki na lobi yango je serai menteur eza le 1800 parce que ye moko azoloba na yo te ki nabotami na 1890 olobi akufi na 1980 Google. Non, Google. Omoni. On a des vestiges. Google. Oza ngana yebi ki oza mutamayele. Google. Google. Oza mutamayele. On a des vestiges te. Ozobeta masolo ya Égypte, Google. Tu n'es pas né en Égypte. Google. Yoka pe baninga. Kuna kotofe combien? Tayo kana Google nde ai Google na Google. Ouais. Na tuli Kimbangu abotami kan. Kimbangu abotami kan Kofi kan. Abotami na ba fin 1800. Quand tu présent en 1920. Ah oui. Mais Google, même 24 ans aux Oloba, qui a défini, pour Baloba, nous en a 24 ans, mon cher, tout le Baloka Batamael, faut pas y avoir mon colobo tamit. Mais, benani, Google, yoko lo batike o belge beza vrai, pour na moment na todo sa batesa mikuwa te, batomboloka lipeka balobi ke bapiso age na yo. Oh. Ah. Ya otala gawe. Te ministère na ye na 1921. Comment kota prison na 1920? Eza ba malukuta bazoyebisa bino na babesingombe kutu bokomi kokoma ministère na ye na 1921. babesingombe bokomi kokoma complice ya makambo prophétie wana ya batu bakokoma batu mindele bakoma batu mela po yotangaka banini c'était en 1921. Ils ont écrit pour que toi oyokango oyo ngolobango na ba live. Monsieur De Rossi.
Oui, abana ça on appelle Z. Moi j'ai des témoignages qui m'ont en enfant na Kasavu wana ça on appelle Z. Google Mobutu akutani na Kimbangu na neni. C'est que âge ya Kimbangu pe akotaka prison dans lokuta. Ah bon? Yozolo ba papa nani o akufa te nani ote. Kimbangu ya tata. Google tozo se compléter hein. Omoni tango lobagi ke Kimbangu abota te hein, tozo compléter sans pour autant to juger mutu. Omoni ba kurio lobi oyo Kimbangu azali kozwa na prison ya famille na ye. Famille na ye ezaki bana. Non, biso nyonso toza ba originaire ya Manianga Google pour votre info parce que ngana lelo je me considère Mosingombe mais na grand-parent nanga il m'a dit que toza ba originaire ya Manianga. Continue na. Le Ranger noir était représenté par Et papa wana kombo na ezali nani? Le vrai papa d'après yo oyo ya ba papa Ngenda. Non, pour nga information naza nango ya koko na ngai Google, nga information na parce que omoni mutu na mutu azolinga tire kwet na kana ye. Moi mon grand beloko photo firma papa ya avanda ki na Kimbangu. Komo na ezaki boye. Yaki Kimbangu te. Watu d'accord na yo. Oui, yaki Kimbangu. Kombo na ye oyo yebi ezaki ya Ngenda wana ezaki bana. Toko déformer histoire te. Mais Kimbangu. Oh, Google. Omoni masolo yo nga na osepela. Ndeko Lupemba limisa. États-Unis. Pardon. Loba, c'est bon. Google. Ngai kona ngai. Na ndenge AR mazoloba, na ndenge ndeko actia zoloba, na ndenge zoloba. Ngai sko etanke observateur. Ponga to na koli ezalaka ba église, ba école ki toadi na ba église ki toadi. Diko échanger koma Kimbangu. Ngapona na moni papa ya bana wana. Ye wana ne Kimbangu alataka liputa. Mais oyo biso tozolobela wana oyo akotaka prison boluki na biso ndeko mbona ye. Ya pona ngai matebolu ka biso ne komo na oyo akotaka prison wana o alataka liputa wana na bakupe wana babengaka Kimbangu yende tata na bana wana mais o wana bana osala na PLZ o Mobutu ndeko yese na s'il te plaît ndeko yes yo ngana loba yango wana boni Kimbangu oyo vrai
Aki na mutu boye, moni penki nete Google boye. Moni tete ya Google ne mati boye, ba tete mona nete ba Lumumba. Kimbangu aki bongo. Père wana déjà ba aza koko. Père wana ba kanga photo wana. Kimbangu aki na prison a rosa na état wana te. Kimbangu akota prison mwana muke. Kimbangu akota prison mwana muke. Père obo mona kawana eza yete. Père wana so tali même la photo vous voyez que aza déjà ba 50 c'est que oh yo solo beza oh alataka mbata jean po yenda zana ba description wana yo zoloba. Alataka mbata jean boye liboso a prison moko boye bakanga e photo eza na internet. Do ye wana soki botali photo bozwa Kimbangu oyo boyebi ya père wana lui puta de ça comme mukolo bomona que photo wana eza photo moko eza un peu récent par rapport bozwa ba photo même ya ba esclave o ba kina ba Amérique ya ba né wana bo comparer bomona que photo wana Kimbangu wana eza récent. Sikoyo bakombo na bango te Google po moni to komi bakombo na bango banani. Oui, wana naza d'accord et papa. Menga koko nanga yebisi ngai ke master na ye wana oyo yozo like salati liputa oyo ya yebaki personnellement ba pemi na ye quelques années avant kende boloko kombo na ye ezalaki Kimbangu. Donc ngana kolo beloko musute Google parce que omoni ngana oloba soki moye ezali na ebité un jour photo créer plateau moko mutu na muta mema ba preuve na ba vestige parce que bon nga eza plus na Congo pour grand-père atika biloko ebele o ezali to chango na maison familiale kuna na village na biso na Congo central. Donc on est très proche d'Intimanti. Donc secteur Nabiso Yangwana et puis bah, village Nabiso tout autour il y a Compagnie. Oui. Village Nabiso na moi c'est Nabiso. Et bah village ezala mon côté na kota papa na kota maman moko zonzo ntampa et bino bolingi te biso to tina RM bolinga te biso to comprendre bo expliquer ngai ou bien bo expliquer bandeko pe baola na se biso tout moni ndenge kintu adiezo bo makombo wana ekoma Kimbangu ba ekolo kitu adieza kana ba commune tout na kini ba église kitu adieza kana ba commune tout na kini après ka kokata batata wana mituna ponga bi nde makambu tu échanger bakitu adikomi kolongwa lelo ekoma Kimbangu et puis bolimbo esabiso ke tato aliputa wana nde Kimbangu bon kitu adikana dans la révélation moko na pesa no révélation moko Zelande qu'on appelle ça une révélation moko ya couper yo Gouverneur ça comme ça Kimbangu a coupé. Déjà pour enregistrer l'existence de Kimbangu, Mokomi déjà changer date de naissance, il y a Mobutu. Il y a déjà un problème. Moto est contemporain, Mobutu, Moto est contemporain, il y a Lumumba, mais aucune image vidéo. Aucune image vidéo, ata image moko ta une seconde izate. L'importance au soi-disant ya zala inango. Mais bon mon ate que histoire wana eza mythe parce que munda mutazo ya na histoire na ye. O ta zala giboy. Azala giboy. Photo ya pamba. To bunda banango. Ndeko, yoka siko na betela. Ndeko, ne bana betelo lisolo moko. Oyebi na Angola, tant église Kimbangi c'est tant ekabwana ina Angola. Bazoi problème bakena tina procès. À cette époque, le président Dos Santos azalaki encore en vie. A bengisa bango parce que Dos Santos baza bato ba garda ba valeur. Neti bato belé ba bengaka ye Saint-Thomé, ce monsieur azam au Congo. Moi j'allais même chez lui na Cidade de Out. Neveu na ye o azalaka
Azalaka promis pour remplacer, comme on a dit Jika dos Santos, c'était mon ami. On a grandi ensemble. Tant que je suis en Angola, Paul na Batouya, so 3 années, Bakabwana Bani, Babensi Bango, na procès. Puis qu'il y a un tribunal qui mangue ce oyo, il y a Baba que non, il y a un droite. Et bien là, on y a ça Bango. Parce que lui aussi, sa maman l'a ramené dans le mariage. Et bien ça Bango que, bino pe bozan nenge moko na ngai. Donc bino boko boya te ki ngana utiliser combo ya kimbango parce que nenge bino ba mema bino na mariage bona yebisa bana yebisi ba koko abi nenge bi nga ba mema na mariage nenge pe ba papa na bino ba mema ba na mariage et bon comprendra te procès wana na Angola et si la ndenge wana parce que quand na kini y a un peu de déséquilibre ba to so ya ba makanza na ba nini et tout mais na Angola Église, vraiment, il fait 50-50. Et les racontes peut-être qu'il manque sur la cala. Parce que, quand on a dit ça, on a bino toza ndenge moko parce que, parce que na tribunal là, batu bangi na bangola na banu. Ati bo mbuye biso kimangisa kala ezalaka te kala tozalaka na kintwadi. Ngana oloba ngwa bo beta ko kala. Avant to koma na maramaki twadi. Kimbangiste yena ba 1980 a moto boni kote kota mina ndeko yokana nungai yozuke na makamufu na bila ngola bakena ngana kenena mnenge zalia ya kimbangiste yena ba 1980 awa ndeko yozuke na makamufu zo bati biso toyebi kitwadi toyebi kimbangiste te oui ozana raison après ko boma ba papa wana na pongabi tant ba kati mobutu akati batata wana mutu ndeki bandi sorti nango après na goma mobutu yeko sala zelaka na no yebite na osike yo après na goma mobutu yeko sala discours ya kolobake Diangenda aza penda kimbangiste ye mtaswaka prophétie ke mobutu aza président de mobutu le loi comme président le mobutu skonda yako honorer église kimbangiste makambo na zo yibisa sana rien à voir na makambo zo loba na opesa révélation ça makambo na loba nene yosko et ma question m'a dit c'est à la raison mais ton loba eloko moko te yokanga d'abord ndeko bazali na problème bangola papa kimbangiso yo ye azomeka ko expliquer yo zolinga obetela biso l'histoire ya procès oyo bato oyo bawelaka cope wana ya kimbangisme bakenaki koswana mpo bakabola eloko na bango biso awa tozoloba authenticité ye makambo azoloba aza na raison biso awa soki tolukaka tozwa ta preuve moko ya existence ya kimbangu c'est par rapport ya bamakambo tu ebetama na autour wana donc ça dit que bamakambo bafantastique betama trop wana ke moto akota na prison na 1921 akufi na prison po abima vivant te po akufa na prison na 1951 mais bayebisaka biso ke ye aza nzambe soi-disant bandaki kolimwa na prison ake atei bahistoire ya banzombo soi-disant ke abongolaka mbisi moko boye libanga moko boye ekomaka mbisi après bamindele baye donc mais c'est ça Google mais sikoyo oza na jeune moko boye azalaka na TikTok non Google bayi be bref wana eza na lutendele papa oza bandeko wana RN oyebi makambo tosalaka na yo totindaka bato baebref bake efilme na lutendele so eza lokuta so eza créé obongo papa Tshisekedi wa Mulumba bango wana te be azalaki na Mobutu te na 1965 papa nazalaki ministre affaires intérieures azalaki na Mobutu
Oh, ministre Affaires intérieures. 61, pardon. On a 61. Et Affaires étrangères. Oh. Wagi Bamba Emmanuel. Ouais, Bamba Emmanuel. Ndeko Google. Nenga tuna Papa Tshisekedi na 61 azaki ministre te 61 60 azaki ministre te. Il y a 61 déco. 61 azaka ministre te. Non, na 60 oh mais Google tala non ba fiche na bien bon na ministre 61 Tshisekedi azakuna ministre na 61 déco. Tshisekedi azalaki ministre ya justice na 61 tango bazo livrer nana livara Lumumba ya justice wa ba oui omomoni yango ye muta signa makambo ya nini abenga kutu Lumumba crapaud te crapaud eza yete eya yete mutu abenga Lumumba crapaud eza nani siko omoni ke histoire yango eza mosika te bato mosusu bakufi na bango baza pembeni na biso soki bango bayebi histoire ya bien ya kimbangu Isaac? tobanda kokoma te tobanda kokoma te te kuko nga selo nga nde nayebeleli babandaki kokoma te pisi yango babenga biso babantu bantu eza moto ya resistra makambo na motu aza besoin akoma te sasala sikase ya bantu c'est faux ndengeni Google États-Unis na ba 1800 ba Belge balakisaki bandeko na biso kokoma na otanga te. et des nilotiques siko banilotique sikoyo des peuples nilotiques tes vraies questions vraie question donc bango baa na cerveau te te kota bantu otie ba critère otie ba na cerveau ba na complet côté ya banilotique ya nilotique siko ba na cerveau te
Le fait ma. Le fait ma. Pour le cas Les historiens. Toi, dans le cerveau, est-ce que Nilotique a ça bantouté? Nilotique a ça bantouté. Dans le cerveau, tu es à l'homme côté, à la ma c'est ça, non? C'est ça que tu veux nous expliquer, non? Ah. Oh! ndeko États-Unis fleuve Nil ebandi wapi soki wapi eza problème ya égyptien kunati en fait fleuve Nil ebandi na Afrique centrale n'Égypte ebandi na Afrique centrale ndeko nalobi ya Burkina Faso elakisi nini na français elakisi nini bino mamuni bozolo bawana zela tika malembe zela non avant que nous ana to succès non likaba fleuve Nil ezala calme s'il te plaît te to sana likaba fleuve Nil yo lingolongo wana siko yo ndeko to likaba fleuve Nil to bolobie bani na Rwanda suki na Égypte eza na nord Rwanda eza na centre donc ndeko s'il te plaît yoka bantu temps ba définir ba peuple na bango yoko yebisa bango te que oh non ba nélotique ba na cerveau là c'est problème des nélotiques le bantu et ils sont définis comme ça et ça problème te que y a ba grec ou bien ba peuple mususu non na pèse exemple Burkina Faso latine c'est pas terre des hommes intègres pays des peuples intègres les hommes intègres tu vois moi là que ba pays mususu ba intégrité répondre kasi ba pays mususu baza intégrité soki ba bantu ba se identifier bongo balobi bango baza bato koza na cerveau elobi te ke eza bulu wana pembe mutu oyo azokanisa kasi cerveau oh là là boyo moni yango na pesa exemple mona no pesa bino faki to développer yango oboyi ko développer yango ngala bi batutu ba bakoko papa Simon Kimbangu kiangani aza koko Paul Ope azaki koko Paul bazalaki ye aboya kolongola komba Kimbangu alobi ke ba papa na bino nga bolobi mama na nga yana nga na libala promesa te mais bino pe ba papa na bino baza bana pe ya koko tozoloba te donc nga na bino to wana droit te ça veut dire que biso tout photo zwa mutu nyonso za na droit kozwa parti moko ya église kimbangisi parce que même mutu o bino bo o ba papa na bino bazo s'identifier na ye baza na droit te procès wana salema na Angola batutu bayebi pona nini église wana etikala boye ba te ke basala temple ya munene pe lelo bakenda pe pèlerinage kuna koleka kutu omoi na Angola omoi église wana mususu ba kutu na nini ya munene koleka parce que Dos Santos mutu asambisa avandisaka po asambisa makambo wana mais esala ke papa Simon Kimbangu kankiangani se retira parce que Paul ayebisa bango nga na ndimi bayana nga na libala na droite mais bino pe papa na bino bayana bango na libala donc ça veut dire que nanga bayana nga na libala pona papa kasi yango yebisa bango nga bayana nga na libala et pas papa na bino mais papa na bino pe pas koko bino bozoloba bango pe bayana bango na libala. Tu vois, pour l'État, Google, juste 30 secondes à 600. Nous autres qui m'ont les Arabes. Tu vois, pour l'unité, ça la test. On entend pas de. Papa, yoka. Oh, ils ont na Lubumbashi, on est na Kambade. Pour l'unité, ndeko, na aussi sa question là. Pour l'unité, ça la test ADN. Basali test ADN ya nzoto Kimbangu na bango na papa Simon Kimbangu kiangani comme ça badutu esi là oui biso to yebi mais batu mususu ba koloba ke bongo te basala test ADN egolaki sake azalaki tonton na bango azana 25% ya makila na bango aza tonton na bango
Et comme il m'a parti, m'damo parce que ça tonton na bango. Ngana je na beti tolo nanga, na za mutu ya boton au village na biso boton on a muta timati. Na yebisi bino ke na famille na biso. Famille Makitu, Timba Fukia Makitu. Na famille na biso, makambo wana to yebi yango eza makambo lokuta. Makitu pe baza partout hein. Papa obeta tolo Makitu baze bele anga ebi pe na tanga bana ba Makitu wa. Na yebi soso ke na Tel Aviv ba oyebisa yo kuna ba jifu wana ba yebiso ke moni mutu wana bozoloba masolo bozobeta za lokuta. Yo ya rara refuta soki combien de dollars oke ntala no ka tombozonga. Nenge biso to kobeta tolo ba besingombe. Na biso village na biso c'est dernier village so comme village mo lukwaka et ça village nende ko na biso ba besingo mbebele ba manyanga kasi ba biso bongo na pe biso ba besingo mais fallait to vous aura ba taxe na biso so yeno na kamba. Bien sûr. Sur Google. N'a-tu la question au Google, hein? Mon yon ne moza boya. Arrière grand-père na yo. Aux ana histoire na été. Mais aux ana histoire il y a arrière grand-père. Est-ce que c'est possible? Comment ba juif ba cause na histoire na bangote na ba 500 na ba 1000 ans. Et là il y a un trou et Salamati, ils ont commencé avec l'histoire. Après bah trou et c'est bah trou. Mais c'est pas possible. Ati la biso petaka acti. Oui, merci. Ezate biso seto kanga ba mikoto zangi mamba oloba. Papa loba na yo. Ezate que tango yobino babandolo babino de bo comme ça on est bon na bino mo eza bon na biso to eza gugu pa. Loba na yo papa, loba na yo ndeko. Gugu susi na ngeza libu. Déjà, ata likolo na mo. Gugu parle, nga susi na ngeza libu. Kimbango yo la xibiso ya couper wana ya toxini. Mutu wana komo ne nani? Ponga amona ke vienda kosa penda le vrai. Te à cause à peine à combat Vincent te zela na expliquer pourquoi puisque biso to za na ba Congo ba combat ba makiadi ba Simon ko eso lo ba comment na Simon Kimangu Simon eza komba batem Simon eza selon ngai eza faux puisque ngane na yebi ba Congo dia totila jamais ba cause de combat Vincent jamais ba cause de combat ba uzongo lelo bino lelo yo ba Simon na ba Congo zake Simon eza ba combat batem kasi yango ngana olobat mais eza ba combat ba batem eza ba combat ba batem kasi yango wana Tamba portugais ba koti ba ndo pesa na ba roi ku ba zinga ku yango ngalo ka komo na ye pesa net ba makiadi ba makiese asi nazoloba tamba portugais ba koti ba zaki ba roi ba zaki ba zinga ku ba za mo Alfonso ba vi ba Alfonso premier ba vi ba kombe bele nzinga nkuvu oui. Si la yebi soke na kulumbimbi omona ba cimetière na baba roi musu ba bota te ba tala ba cimetière na mama ya kotelema na kulumbimbi na Rwanda Kugo moi mon problème ke na lina za kombo na esana yo ka kombo batem
C'est qu'on soit capable. Si on est capable, tu n'es pas obligé, mon frère. On a monde comme ça, Mathieu, on n'a pas de matondo. Bonsoir. Bonsoir. Mbote trop na mona otinde la nga demande mais nazala souvent na boulot. Bon, nga na nyonso tu bo loba nga mapona kimbangu vraiment na vraiment na je donne ma langue au chat mais nga lingana na loba mingi pona Jésus. Puisque par rapport à Google ndenga lobia nde ba visitaka ba Israélien ba muto exista te ngasko ezaka Google te lo bato ebele ba lobaka sur l'existence à Jésus ezala lokuta même indele même bato ebele so nga question na ezaka boy na monde lelo nde toza boy monde eza relié na internet donc eza sous monde akalate et puis na monde nde toza eza na bato musu baza ba teti eza bato mususu o akobanga ni États-Unis te akobanga na ye Rome te Vatican te bazali ebele kutu banaso ebele ndeko nga kiti ya mais là on avait fait les monde internet Comme une bilogo ya okit sabat. mais peut-être la connexion na ye na limite que Google Il faut ça mutunda kitisi ye kiteli wana eza ya mutunda kitisi c'est Google te donc c'est que Google a un modérateur moko il est très très méchant. Ba modératrice ya moko c'est la méchanceté, ça c'est la méchanceté. Faut botika mutamese Jésus aloba mutamese Jésus faut botika ya loba toyo kayawa. sikona nga naloba boye na mondo nde toza eza bato mosusu babanga sous Vatican te donc Vatican eza sous puissant te po soit disant bango basalaka Bible tout ça machin ba Israël aza na binemi déjà na on a kati ya Israël nanu barabe baza o baza barabe voire même ba noir o babenga ba falash bazali na kati ya Israël donc Israël eza ba juif karaté. Et puis Jésus est mort selon la Bible, on ne peut pas combattre na Israël. Surtout que sous ba Taïwan. Israël est même nani. Tezana no obun sanga na ba question na sana likamnanga. So aussi si ba Ostain na ba Taïwan, hôtel ba Vanuatu, ba Népal, donc ba payer belé na mondo lelo, ba roya ba lobby likambo ba osa ba ngo lokoté. Tokena pas ba ndibu na ba l'équipe son esprit. Bandibu ba pakistanais ba iranien bana baza ba maman esprit ba ko lobelo roboye ba ça bon rien tokena e pas Poutine zela malembe konga sisa na tezanga pardon boloba bolobi trop botika na sisa OK pas Poutine a puissant po ya bo loba likamba banga na banga Vatican siko comment se fait-il que mutoko Poutine tala bino boye ba congolais te nga se muto minimiser congolais pe nga kana tala batoko ba Google arabe ni akokana na Google nenga za na cerveau il fallait tout tikaye a comme ça moi je n'aime pas ça moi je nga pona Congo na nyango ya makadanse c'est là na pardon ndeko ça na sisa ba kisanga susu na biboy comment batoko ba Poutine bandimaka présence à Jésus ba Poutine bandibu ba leki bino esprit bandimaka que Jésus exista Israël aza binemi ba égyptien ba nandi ba lingake kutute so likambo wana ke nde balobaka nde Google bika babaka o mutu ana existaka na ete bako filma ngo pe lelo balakisa ngo balobi pourquoi mutu ko aneti Poutine na obanga nani so zu petu wana ya Corée du Nord wana Corée du Sud wala ta pantola minene a obanga nani po ya fama loba que Jésus existaka te mais pourquoi on va reconnaître ba yebi que Jésus azala même Poutine a reconnaître question na ngo wana eza question na tuni bino on va répondre na question na yo na 2023 Moutouna Poutine oyo kumisa aza puissant ayaki na kesi moko abimisaki alobi ke Jésus azaki mutu mwindu yo ndimaki yango
Bon, ok, yoka. Alobi Jésus azandundu. Zela, alobi Jésus azandundu, amutu mwindu. Azamulaya, azamukuse. Mais tozana na likamuke, a reconnaître que Jésus a existé ou pas? A existé ou pas? Tout le monde sera comme il a plusieurs identités. C'est un cas sous Moutalukuta. Non, mon cher, nga problème na nga wana même Bible eza makamusu. Bon, na question sur la deuxième question. Nga problème na nga sur l'existence de la personne. D'accord, philosophe batu. Na yo kindeko, na on tourne deuxième question. Au lobby sur ce que komisi bandibu babanga raté banini bazo basakana na bango lokola batupamba. Siko bandibu na yo, Jésus na yo wana bango balobaka aza ndenge yo kanisaka te selon bango aza mutu mosusu. Ndeko, au moins le problème na bino ezaka nini, c'est là. Au moins le problème na bino ezaka ndeni, c'est ce que moi je vais te dire tout de suite. Problème na une question, c'est là nous, mais c'est là qu'on question na répondre. Problème na bino ezalaka, bo biezaka ba question avec moi rozwanga te. C'est-à-dire, on a une question sur l'existence. Il y a Jésus-Christ. On a extrapolé. Ok, Nesco Bandolobo, musulman Balobaka Azarate. Là, moi, je ne suis pas là dans les détails. Oya Lobi, Waza Maria, Botamana Bethelen Tete, Ngaza Wanate, Ngazotuna. Et l'existence, il y a Jésus-Christ. Bandibou ba reconnaître que Issa a existé. L'équipe non esprit. Poutine a l'équipe non esprit. À reconnaître que Jésus existe, à ça ba recherche ko le kayo. Dans quatre Israël, Israël yemo kon baza divisé. Les ana bandibu musu baza na Palestine, on a ba grand teti, ba Hezbollah banim, ba reconnaître que Jésus existe ka. Ce que là on ni zanga bango ba ya ba loba ke ndebino loba wana ezaka officiel, tie ezaka officieuse que Jésus existe ka za mutu alokuta bani tout ça. Question sur l'existence. Après, bah, détail, wana za mutu mwindu, azabo ya botamana Maria, asalabo wana, da koti na débat, on a été. Moi, je pense que l'existence. Ah. Non, wana za historien, parce que ça n'a pas historien, au bazo confirmé qu'il existe. Et ça, historien, moko, to mususu aya lobby, c'est tout à fait normal. Bah, historien, mususu, bah, confirmé qu'il a existé. Cap Dunga, voilà. Bande koto ke malembe place oyo. Sikoyo, Google parle, na bande ko tout auto za toza mibali basi pe bazali bazola na biso. Bananga na bino nyoso tobotama, yoso mona mutu abotami Nani, modérateur okanga batu micro na n'importe quoi boyondeni. Bakangi nani micro États-Unis na chombo micro. Nana zo tuna ne question pona bino tuna ye modérateur. Toyoki question tie. Toyoki question tie. Question na auto batu bayoki yangote. Modérateur azokanga batu micro ko kitcha batu na désordre so modératrice na yebi peti. Mais bazo kanga ka ba micro modérateur na yo chewana. Ata modératrice baba baki. Qu'est-ce que ça misala au sala? Ngana na payo misala zo luka batu pena na zangi misala au sala, vous croyez ça? Na question na ngeza liboyi. Nazo tuna na ye modérateur wana soki modératrice o kanga ba micro. Na yo Google, na bandeko tout, particulièrement na ndeko Cap Dunga. Banda biso tout botami awa. Nani oya si amona mwana abotami en dehors ya rapport sexuel sans ba sperme. Et répondre à Koloba, n'est-ce que M. Jésus existe, puis c'est ça impossible, mutabotama sans rapport sexuel. Ok, on a répondu au cas impossible pas nzambe za la raté. Naebi théorie na bino, naebi théorie eza vie na bino, eza théorie na bino. Puisque makambo ne bino bo sala kawana groupe ne bo budara wana yem na Bible déjà ba comment ngoke makambo ne bo zala ozala folie pour na bino. Puis eza vie na yo. Ngai soki yo rondima existence na yete nde bolobake papa na maman no bazanzambe bani tout ça vie na bino, j'entre pas dans ces débats. Nga problème na ngeza eka n'existe mais so po boyi que Jésus existe raté, c'est eza problème te eza vie na. Eza vie na, moi je rentre pas dedans mais nga na laxika que ba puissant.
Ngana Pona lectura ba chité. puissant ya monde o ba lekio n'esprit. Na boyi te Cap Dunga. Bandi magaye ba puissant ya monde o ba Zela na no lekio kasi nga na n'esprit chité na bandi ngo ko magaye qui continuer a na yo existant. koloba. Zela na chité na yo. Po yo ne mtosali na poser ba question wana. Pona chité. Si et seulement si a existaka. Lokola Madame Marie azalaki fiancée ya Monsieur Joseph. Donc si et seulement si Monsieur Jésus existe, donc c'est kaza mwana ya makangu. Est-ce que mwana ya makangu akoki kozwa ba fleur wana tout oyo bino na ba congolais tout bobwakelaka ye? Encore une fois, na bandeli yo, selon Bible obino bolobare ezaka lokuta, ba définissa chrétien congolais te. Donc ba congolais ba tia oya bango chrétien te, et puis moi j'entre pas dedans. Et puis ngana opposé aux questions, neti bino bokenda na scientifique, na otuno be ba question scientifique, ba noir o ba retrouver na 7e siècle na Europe. O ba vestige ezake ba il y a une présence des noirs na 7e siècle ba uta wapi. Et puis yebsanga ba falaché, ba noir o ba na Israël ba bima wapi. Pendant l'action que dans le monde, il y a des questions, bah, tu peux avoir une réponse dans le côté. Il y a des gens qui falaché en Israël, bah, Outaouap, bah, noir. Et puis, bah, noir, bah, présence à bah, noir. Attends, présence à bah, noir dans le 7e siècle. Israël, exemple, là, on tient Israël. Question, on répondre. Et puis, il y a Israël, exemple, là, on Israël. Emblème, Israël comme État et comme une année, papa. Emblème ya basi ya bacha mutu muindo akanga bando. Pourquoi bacha ngo? 3 questions à répondre nga pesa nga ba réponse historique, pesa nga ba peu prêter. Papa, noir en Europe, na 7e siècle. Ba chevalier noir, na 7e siècle, pesa nga réponse. Non, bino makabolo baka batangisa bino na batu mindele mutu batangisa. C'est un phénomène. Omoni emblème ya Corse wana bacha photo ya noir et blanc ya couleur ya mundele ya lobike mutu wana za mutu mwindo photo ya noir et blanc ndeko on a phénomène frère en tout cas bon ici live ndeko oseka moni ko seka non seka te seka mutu akwena vélo changer vestige wana zela signe wana yo mona kawana eza mundele papa noir et blanc yo définir mutu mwindo emblème wana mona eza mundele bon omoni bino okimaka bon ça va na retirer question wana iloba ba falaché ba uta ba falaché oba na Israël Nabia, Israël, papa, pardon. Scientifique. Google. Il y a une histoire. Israël, c'est un camp. Comment État? Et ça, c'est un camp. Bien. Bah, non, bah, qu'on s'est retrouvé, on a dit. Bah, non, voilà, bah, ça, bah, éthiopien. Basala avant 1946. Basala avant 1946. 90% ba noir ba Israël. Voilà. Ba chevalier noir au ya 7e siècle basala en Europe bauta. Ba chevalier noir bauta. Google. Ba chevalier noir basala en Europe. Google. Mono za ba réponse. OK, Google. Na tuno bien, na tuno de côté. Papa na te cap dungu. Google. Oye ba histoire bien. Bible les a modifié combien de fois? Tu vas ba lire second. Tu vois, le Nouveau Testament, pourquoi on modifie? Chaque jour, plusieurs fois que tu réponds sont insuffisants. Chaque jour, on modifie la Bible. Il y a dit qu'il y a 2026 à changer toute Bible. Au Vatican, ça dit de au Batiena, homosexuel, bazana droit. Vatican, papa, le bac, il y a un capitunga zalakiwa. Papa, où tu le bangot? Il y a un modérateur à quitter si capidunga. Enfin, qui était Vatican. Il y a un tika sala, on a tous solo toi bandeko. Rwanda comme pays quand biso tozaki avant Rwanda to Rwanda yo comme pays avant. Capidunga, ça très important, ya Google. Modérateur, c'est très Congo. C'est très violent, ça. Pour déclarer Congo est un pays. Il est en 1800. Mais Israël,
Deuxième guerre mondiale, 1940-45. T'as beau moment de pompe à gaz. Ah ouais. Bah oui, construction à Israël. Déjà banane. Oh. Bon, tant que histoire était, bon, et comme mon Bible. Aidier. Tala Google. Obi nga parmi ba cofondateur ya binzambi na kini wana. Na bien. Bible ka yango mo to na Louis II, to za Edi Nabal. Te ya kina protestant mutayena binzambi eza ngwanda. Honore ngwanda Edi Nabal papa Edi Nabal. Tala Edi Nabal aye na protestant abimi na protestant sa l'église na ye de kasi yango wakati Edi Nabal na kikole te bino boyebi kikole boyebi wele kulutu Edi Nabal ko yango nde nalingaka nakanga na micro zela groupe d'évangélisation Edi Nabal mutabandi yango na anglais Nzambe malamu Batwani ngo falsifier histoire batusu bazaki vivant ne histoire ya Kimbangu eza batusu bakoko musu bazaki vivant na ba mandalala mbunda kaka ebele Google ta kote wana osabuye mutu pena yana makama bambunda oto otumba bambunda tozo bapine na poko abotumbi bambunda église ebandi eza tambulukoki eza Edi Nabal te tambulukoki aza mwana Edi Nabal meka mutu aye na innovation wana ya babinzambi Edi Nabal ayaki sous forme ya baéglise. Moi je vous rencontre les vrais Papa Tambulukoki aza mwana Edi Nabal ya ba témoignage ya ba veillée ya ba nuit de prière mutu aye nango c'est Tambulukoki mais aza mwana na ye mais c'est ça nga na boyi te innovation wana babia Bible lobi tango omoni mwana omoni ne Bible yako moloba tango mwana omoni ne omoni papa te te babebanaka deja ya lupemba babebanaka Edi Nabal na Tambulukoki babebanaka deja na ba musique na ça flocor na musique na ça flocor fi wana obete masolo ba 80 90 quartier ya kombi batia on a pine mobokela o mai moto bima ya danse ah bon
ezalaka te. Deweko, oui. Nayebi. Rockben, oui. Voilà, père, vous avez raison. Vous avez une histoire vraie. La vérité. Vérifié. Papa on a oloba na ya banda fa Sonic futati. Na makambo église na lemba terminus bana lemba ba se baza ba témoigner oui. Ba Sonic futa ba oye pa tambulukoki na ba Coutinho wana Fernando. Passer tambuluko kwa kuna nzambi malamu. Dani Sonic futa tanga sali borne wana ya Sendwe. Mais wana déjà tambulukoki kutu wenge panzana déjà. Sonic futa na Sendwe te. Ababa na Sendwe. Sendwe feli mkalamite. Banona tse quelque. Pona ko bati ko sala l'église bongo Sonic afuta bandi on na banona quelque. Ko tonga l'église bongo kala bando tonga l'église ya Mandalala. Mandalala ouais. Le bac est à mon nene, mais les messieurs là, les malhonnêtes là qui s'aiment na Yolo Sud, na Bamanga, il y a déjà ça qui n'existe déjà na Sekuna na Bamanga, va Sonic Futa ton abo na Ewana Sendwe. Sonic Futa za aza mukolo na bango. Ah. Te oyo nona bandaka liboso na lupango na ye moko na veni Bamanga se bana Yolo ya baza ba oye ba wana ezalaka déjà église wana to banda okenda ngo avana nous Sonic Futa Kizamina. Tuna vie Kizamina école ne place ngo après ya ki ko komisa ngo école ya Kizamina ya liboso na veni na si Bamanga be bombenge na sekuna na kalamu États-Unis tumo tuna papa Kizamina tuna ya lobake Sonic Futa bani makamona za bango tuna dengi sa yepseno dengi sa bombate. Oh. Suza numéro de Denis Benga oyebisa yo. Ngana na mutako tuna te ngana mona kisasa te ya biso tu botami na kisasa to ko na kisasa na tuna nani ngana olba mamu. Toni na makambo be groupe de prière à Zambiaka. Tangu Sonia to Sonic kuta to église na ye wana après événement ya liwa ya Nyarkos. Pour Nyarkos balela ka ye wana na scène na Venise Ernest yango wana de scène oui. Côté tabaka manyola wana matanga Nyarkos yela ka wana. Ebe Nyarkos to lelango wana uta ponga bi. Mais église wana ezalaki nanu te tango to ebe Nyarkos eyekini. To biso to défilé wana église wana eyalaki te. Vous avez mais l'état là déjà qui s'est mis avec l'église kuna na se pour tomber ta match na centre wana ya Yolo. Ozo kompa lupemba. Ngana lo makam na yebi esa ya kotuna mutute. Problème est après père ya limeta ki koya aboma mouvement na biso ale